Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Mbote, merci na fidélité et confiance pour pisa na KNB News, première chaîne d'actualité en continu que Sénégal BBC Katopé sera bien d'informations toujours d'une manière très professionnelle. Édition il y a le bandit Tikana Fongolengo na motion de défiance au Isaïe qui lancé contre ministre économie nationale Jean-Marie Kalouba Yuma Azelami dans l'Assemblée nationale mercredi 30 mars BBC pour répondre na ba question il y a quelques députés nationaux na Itali bon économie Yamboka Congo Bolanda image puis commentaire. Ministre économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma azali invité à prendre part à la séance plénière prévue mercredi 30 mars 2022 dans l'Assemblée nationale. Durant plénière yango ezali question ya ko examiner motion de défiance contre membre et gouvernement Samalukonde Oyo par 70 députés nationaux. Yango ezali ko renseigner correspondance moko o ba pesa qui na président de la chambre basse ya parlement Christophe Mboso Kodia o pikopi e komaki na ba pandisango moko na lelo abengisi pour la motion de défiance ezali qui déposé na bureau de l'Assemblée nationale l'initiative ya 70 députés nationaux. En conséquence il a rappelé que séance plénière yango ezali consacré na examen ya motion yango mercredi 30 mars à 11h précise. To rappelera que coordination Union Sacrée récemment a sangisa qui par député nationaux membre ya plateforme cher ya président de la République pour la motion de défiance wana o ezali au menu ya échange d'après moko abeli oyo azwa qui par na rencontre yango atalisaki que aucun compromis ezwamaki sur yekambo yango ba membre ya edit coordination composé na Modeste Bat Christophe Mboso Jean-Pierre Bemba Augustin Kabouya ba membre coordination Union Sacrée aux allez composé na Modeste Bati Mboso Kodia Jean-Pierre Bemba pe Augustin Kabouya bango d'après ba même source bazali convaincu na ba signature ya motion d'abandonner na ko abandonner initiative yango kasi yango ya boutisaki te ba député baza déterminé que ministre aya ko s'expliquer na likambo etali flambé ya ba prix na ba marché ya Kinshasa pe démocratique du Congo pe lisusu likambo etali poisson ya Namibie oyo bana mboka balela bayoka na sango kasi bamona te tozo zela kaka lobi ni ekosalema toyebi te dossier yango etikali ya suivre Kinshasa et l'équipe partout. Tebisi bina on bandeli que conseil national ya de pes qui basa basangana ki pona o etali likambo ya élection ekosalema 2023 bango bazali ko bonga makona ko pesa chef de l'état majorité na parlement balobi bazali ko sala nyonso ko bosana te ko bomba pouvoir pe lisusu ko sala mosala lenge longo bani ezala ki cadre moko de réflexion et en fait ça ka témoin événement. Union pour la démocratie et le progrès social bar qui basa UDPS qui basa na mokuse basa qui mobange na bokutani ya conseil national ya UDPS qui basa bazali ko vanda ko kanisa lolenge kanye sengeli ba accompagner ba kondi ya mboka na o etali bongo développement ya RDC Beli susu mingi na o etali bongo implantation ya parti na bango na bisika nyonso na démocratique du Congo lokola parti de mars pe parti ya intellectuel bango bavandisi conseil national ya UDPS qui basa pour na ko réfléchir lolenge kani ba ko conserver pouvoir pe lisusu ko tia population à l'aise des alaki tina ya bokuta na bango ya mokona lelo tango azwaki maloba président ya conseil national ya UDPS qui basa akanisisaki bandeko ya lisanga pona kolakisa bango lolenge kani kotonga mboka esengele uta na ba idée ya malonga botala ndenga communikaki awa biso tozali conseil national ya UDPS qui basa conseil national ezali parlement ya parti biso nde tolandelaka musala ndenge nini ezotambola na kati ya parti na session passée septembre 2021 tolobelaki makambo etali ba règlement nini ya ba jeunesse ya femme ba règlement kilikili oyo koki kotambusa parti na biso malamu pona session oyo lokola tokomi kopusana pene na ba élection ya 2023 tolobi boye tokosala nyonso po toyeba cartographie ya implantation ya parti na biso
parti na biso eza implanté wapi ne eza implanté te pona nini to kokokokisa place eza implanté te to implanté ngo kitoko pe to kolobela lisusu on ezali deuxième dossier autre sala na conseil national makambo tali changement ya mentalité ya peuple congolais biso tozali conseil national to tia ba commission pour na tokoka ko étudier ndenge nini tokoki ko sala de façon que congolais a comprendre que mboka o ezali ya ye akoka ko accompagner ba action nyonso ya chef de l'état net ya guerre ya est mais se sentir vraiment préoccupé na makambo yote tali mboka biso to sala nyonso en tant que parti politique tokoka ko sensibiliser peuple na biso que mboka o eza ya biso tozana mboka mususu te il faut to lengela to bongisa yango to accompagner ba konzi ba koka ko sala musala na ndenge sengeli des soucis na biso ya session yango wana nazo senga na ba membre ya conseil national ba honorable membre bayeba ke musala eza makasi tomi pesa bazala très assidu très déterminant ezali baza ba parlementaire ya parti ba parlementaire baza batoyo bazo lobela pona parti na biso mobile donc baza na temps ya distraction te faut ba pesa na musala esengeli kaka koyembaka te to mpe kotombolaka bato te ezali mpe très important ko réfléchir sur avenir ya mboka ko réfléchir sur avenir ya parti nde bongo UDPS ki basa bavandaki basololi bazali komettre tout en œuvre pona maponami mpe ya 2023 yo ozali kolala zelaka kaka lobi ekoyela yo okolamuka okomona ke baélection eleki mpe okomi konyokwama tango yango yo ya koprépare baélection lolenge longobani ko-implanter parti pe ko réfléchir sur nini kosala une fois pouvoir ezali malamu mingi ko réfléchir na place ya kolobaka lobaka ezali na tina te awa nyonso esalemi malamu pe bango batalisi que bakopesa chef de l'état majorité na parlement na baélection en 2023 po bazali prêt ya kozwa lisusu pouvoir Kinshasa eleki partout. Forum national de jeunes positifs na RDC basangana ki topé ba clôtura que mois de mars na beaucoup de monene o esalema ki mokolo ya dimanche 27 mars ezalaki ndenge ni Jacques Pongo témoin ya événement. Na cadre ya clôturer mois de mars en toute bonté, Forum national de jeunes positifs en République démocratique du Congo, FNGP en sigle. Basangisaki bilenge basi pe mibali na bokutani oyo ezalaki na thème la femme une force vitale, moment de partage de connaissances et d'expériences. Table ronde de yango ezalaki formation pe ba télé pour na koyekola pe ko assimiler ba notion sur entrepreneuriat ya jeunesse. Pendenge nini ko épargner pour na kotonga avenir moko ya kitoko. Pona kotonga avenir moko ya kitoko, jeunesse ezalaki présent ba sepelaki makasi. Bilenge o bazalaki présent na bokutani yango ba sepelaki na mateya pe balobaki keza pratique pona lobi moko kitoko. Foto yeba ke basi toza ebele koleka mibali na mboka na biso. Esengeli koloba soki totelemi mboka pe ekotelema. Parce que toza ebele. Soki bato ebele batelemi basali changement ekomonana. Par rapport à l'autonomisation, to yekoli ke biso basi photo ça la formation na ma métier ebele. To za la entrepreneuriat, to bana commerce. Comme ça to koza la dépendante te na bato misusu. To koza la biso moko ba projet na biso to za na ngola mutu nde eko se réaliser. Mais soki to zeli na ndako na biso nde ya kopesa biso formation wana toko réussir te parce que mutu akoyeba te koza na posa formation mais soki oza na association oza na classe ozolandela yango malamu lobi okozala mutu ya kosoutenir ya valeur ya kosoutenir mboka na biso basi totelema soki totelemi mabota na biso nyonso ekokende liboso donc tolinga makambo ya association to le belapé ba droit na biso basi il faut to yeba il faut to zala na éducation soins de santé emploi formel et autres droits donc il faut to sengango journée des droits des femmes ezaya ko senga ba droit na biso ezaya ko sala fête te. Selon Madame Faïda, formatrice ya mokolo ya lelo, ba projet topé bandoto ya jeunesse et kokokisama lobi te soki jeune abandi ko se construire te lelo. Ndoto ekokokisama kaka soki moto amitié na mosala pe abandi ko mettre en pratique. La jeunesse congolaise, d'abord il faut que jeunesse na biso ezala motivée.
parce que nous avons l'opportunité, mais personnellement, nous avons motivé. Nous avons motivé que non, tu veux faire de ta vie une grande vie. Hein? Et du coup, oui, nous avons l'opportunité, mais impossible de les exploiter parce que toi-même, ça n'a pas de vision mobilité. Voilà, donc il faut être ambitieux. Il faut avec quelqu'un qui a un objectif à mener. Au cas où tu trouves des opportunités, tu peux bien les exploiter. Et ça peut t'aider pour l'avenir, ça peut aussi aider d'autres personnes autour de toi, ou bien la descendance qui vient. Au Italie, entrepreneuriat, Madame Oyazaki na mokolo ya lelo expliquaki biso ndenge nini tokoki ko épargner tozela te kaka mbongo euta jeune te mpona komonte activité oyo tolingi na ayebisaki biso kobanda koépargne ebandaka lelo oki obomba ba 1000 francs na yo pour que lobi oréalise activité to projet oyo olinga ona kopesa na jeunesse na biso tolala te tolamuka ngonga ebetami. Il faut pas tozela kaka gouvernement et apporter ba ressources mais biso moko tozala créative pour que to mettre en marche ba vision et ba projet na biso. Forum national de jeunes positifs en République démocratique du Congo FNGP na mukuse ezali kokanisa na o etali bongo ezali kokanisa pona o etali bongo protection ya ba droits humains, protection ya ba femmes pe protection ya genre, plaidoirie sur les droits de l'enfant, défense et protection de civils, égalité des genres, pe bon na bongo, bango basangala. Bango bazali à 80%, bango bazali à 80% composé de jeunes ndenge Monsieur Vainqueur Kayeba azali ko expliquer biso awa coordonnateur ya structure coordonnateur et structure Forum national de jeunes positifs en République démocratique du Congo. Banamboka, toutes les filles, tous les jeunes, venez, vous êtes la bienvenue dans notre structure, le Forum national des jeunes positifs en République démocratique du Congo. Venez nous intégrer pour qu'on accompagne nos aînés, pour qu'on accompagne les acteurs du développement de la RDC, pour qu'on accompagne tout le monde, tout citoyen qui est prêt à construire la RDC avec une image positive. Esali kitoko po sima ya koyoka pe ko réfléchir sur avenir ya mboka pe ya moko na moko bilenge oyo bakabolaki mwa eloko ya kolia ya komela ezalaki kitoko journée ya dimanche 27 mars etikali na banal ya Forum national de jeunes positifs en République démocratique du Congo balobi ke bakotika la simate bazali motivé ya koœuvrer contre lutte contre discrimination de genre ba violence bongo na bongo impunité conflit pe bongo na bongo bango balobi bango bako travailler pour l'épanouissement justice sociale pe boye et salima lamu mingi Kinshasa et l'équipe partout. Dans le cadre à clôturer mois dédié aux droits de femmes, église Fepako Sangomalamu district ya Chapa basangsaki bilenge basi pe mibali na o etali bongo ba question o ezali na likambo etali libala pe le lenge kani ko gérer surtout na milieu ya ba Christo ko gérer ba relation amoureuse. Reportage Jacques Pongo toujours. Jeunesse église Fepako Nzambemalamu district ya Chapa ba clôturer qui en bon 2 mois de mars dédié aux droits de femmes. Na mobangi na conférence où ezalaki na thème comment gérer une relation amoureuse avant et pendant le mariage exposé à Somo oyo epesamaki na révérend pasteur Herman Bofenda oyo aexplikaki ndenge nini bilengi kati na nkolo esengeli basi conduire na oyo etali likambo ya libala selon maloba ya nkolo leçon bien assimilée séance ya ba question-réponse et yindaki ba jeune na balobi bango babimi awa bien outillé pour na faire face na ba défi lié na ba problème ya mabala surtout na société na biso. Eloko na ko ebisa ba jeune te tango balingi ba s'engager na nzela ya libala eloko na liboso baye ba d'abord choix baye ba critères oyo ezali que choix ezali à faire hasard. C'est une orientation divine. Et puis dans la patience, gérer les émotions, les sentiments
pour être bayeba ko réussir libala to bayeba ko réussir fiançailles pe libala na bango. Puis c'est sans patience, sans préparation psychologique, sans préparation morale, sans préparation physique, libala si maïkoza na mindondo. Dans ma bala mususu salema na sentiment. Hein, batu bakutani batali ka ba beauté, batali ba matériel, ba bali, ba réputation, ba grandeur à batu babali. Mais à la fin de compte ba kabwani. Ezala ba mususu mokili et a envahi l'église puisque l'église a changé ce qu'elle devrait faire. Et là, quand l'église a converti les bateaux. L'église a côté na rythme à monde. A comme côté ya oyo bato ba sepelaka. A boy côté ya oyo bato ba boyaka. A boy ngwana église comme les lots et au niveau du pasteur, il y a des réputations, il y a des mauvaises choses. Alors, ce que je peux leur enseigner, que bazonga na parole, bazonga na conversion, bazonga na source. Nangamu na ye moko pasteur Herman Bofenda a expliqué que lolenge kani esengeli bana na nzambe batambola pe bayeba lolenge ya kolandaka liloba ya nzambe inoko se conformer na siècle présent oyo moto na moto azali kosala makambo na ndenge na ye yango lelo tozali komona ba divorce ya ndenge na ndenge boyoka ndenge akomelikaki awa. Objectif ezaki ya ko ramener jeunesse na biso ya ko s'appliquer à kotambola vers la parole de Dieu. Parce que actuellement nous vivons tant de choses na jeunesse na biso ba jeunesse à Kilelo. Les jeunes sont trop pressés, les jeunes baza rapide mingi soit au Kelenanzoto, misu bazali enseigner. Alors nous organisons des genres de conférences pour encadrer jeunesse na biso. Pour encadrer jeunesse na biso en état jeune, tu sauras vivre et faire et respecter la parole de Dieu. Mais tout est aussi un encadrement. Jeune, tant qu'on a la patience katinayo, okoye bako patienter qui nos volontés en Zambie et kokisama na kacha motema nayo. Alors il y avait beaucoup de questions tunamaki par rapport il y a décalage il y a âge il y a kobala misu sobi que non est-ce que mobali moi ça rosa mukolo ya mobali alors tout ça qui n'enseigne na biso ameka qui ko encadrer jeunesse ko zoni sabango selon la parole de Dieu. Ezalaki esengo mingi na jeunesse l'église fait pas konzambe malam district ya Chopa honorer bilenge basi pe honorer ba maman et selemaki kitoko lolenge président la jeunesse azali ko expliquer biso awa. Une journée totalement dédiée na ba maman bayaki bautaki bisika nyonso ba chorale ya ndenge na ndenge ba jeune dame bazalaki wana ba jeune fille nyonso koyoka liloba ya Nzambe pona kotambola lolenge lobi bibilia na o etali likambo ya libala et non kosala ndenge mokili elingi basala. Ezalaki journée de réjouissance pe journée d'enseignement. Pour moi si esengeli kaka te azala kitoko kasi azala pe bien enseigné pour éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation et le baba et le poto. Oyo esali kitoko église fait pas contre malamu ba sepeli pe ezali modèle à suivre pour na ba église nyonso surtout ya démocratique du Congo wa ba scandale ezali kotika te kotangama bomoni boyoki bozo exemple Kinshasa eleki partout. Spaghetti roni pe macaroni roni zote kama partout somba kasi ko bosa tete la bien logo Beltesco ezala wana po yango ndeza po na bonne santé ya libota mobima bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko
goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki otie yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa. Vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché. To offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo so ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili. Ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité. Il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News te propose toujours d'informations le lengue longo bani awa tola kisi bino extrait et émission Kindoki politique ça déjà en ligne na chaîne YouTube na biso kota s'abonner parce que vous en avez que partager pour yango ça la kitoko. Est-ce que l'autre ko ko kanisa Kabila? Est-ce que toujours na raison ko kanisa Kabila? Est-ce que les motion oui l'initiative est louable, est malamu. Mais nous savions tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. On le sait très bien. Je vous informe, maman, mon soir parce que je vous dis, mais dès qu'on a vu ce député Ndombasi à Haute-Koroba dernièrement, comment les choses se font là-bas? Il y a des détournements. D'abord, l'Assemblée nationale, organe moko ou institution autonome, c'est-à-dire le juste Bosolo, mais tout le monde a des détournements. Comment est-ce que ces députés à l'Union sacrée, comment est-ce que Bako Manu la Makambo? Maman, est-ce que Zali Kakaye? Oh, Zali Kosala Malamuti. Est-ce que Zali Kakaye? Maman, est-ce que le lot, Tokoki du sous-sur un monsieur qui s'appelait Kibasa, oh ben pour ça qu'a pas Congolais Ram. Tu sais qu'est dit? On azali les vrais Congolais de pères et de mères. On a dit réellement pas problème na biso ba Congolais. On azali moi na limité en amour. On a dit vrai problème. Oh papa na yé a sala plus de 32 ans en opposition. Dommage il n'est plus en vie. Oh le peuple d'abord étiquette juste un simple slogan. Oh applicabilité nango et au salamate. Bon opportuniste moko ba yé ba outi par-ci par-là. To comment est-ce que moko ezokende. Maman l'Assemblée nationale oh corruption ezali. Oh, bah, ceux qui m'a dit, il y a ma palissade. Oh, chaque mois, bah, $1 000. Vous croyez nécessairement ministre à Rokoya? Non. Ils allaient pire ma distraction. Bah, tu vas vous distraire, bah, et faire tomber le ministre et échanger l'eau au Sénat. Maman, je vous dis, garde d'abord gouvernement où est en place. D'abord, natika la confiance dans Bangote. Parce qu'ils ne sont pas à leur cœur. Comment ça? Cela veut dire quoi? Je vous dis, bah, nommer Bango sur quelle base? Bazaba ministre sur quelle base? Bako gérer sur quelle base? Parce que visage à Sika. Maman, ma visage à Sika, maman. Et quand ça va chauffeur, aussi chauffeur à Sika, mais mon tout ça va kala. Donc le problème c'est le Congo. Le problème est les hommes. Nous avons une grande partie des gens qui sont inconscients, qui ne savent pas que c'est notre pays. Nous devons travailler au bénéfice de la population. Nous devons chercher à régler les problèmes, les vrais problèmes des Congolais. Aujourd'hui, la gratuité, madame. Parce que, toujours le Belabango, ministre de l'enseignement, Tony Mwaba, Akotinda, enseignant na retraite, c'est quel sous-bâtiment juridique? C'est quel sous-bâtiment juridique? Bako soit $2 000. Et puis, on a dit, le porte-parole, le nom m'a échappé, mais c'est Bosco, sur Okapi. Il a dit quoi? Il a dit, Bako Tinda enseignant na retraite, na mongo oba désactive, Baka enseignant. Jusque là, Okoyoka Makambo Koleka Kuna. Bah, professeur, toi, bah, enseignant, bah, quoi, là, bah, plutôt, ici plus de 20 ans, plus de 30 ans, bah, continue d'habiter à la retraite.
avec 2500 dollars. Dans ma province, on paye ça 2000 dollars. Pour respecter même procédure. Madame, non. Tu que la population, maman. Tu que la maman. Hein? Bah, détourner même comme ça, maman. Combien de fois? Te décrier en haut. Combien de fois, madame? Mais quand ma retraite, depuis que la bakenda ba retraite, le ministre Tony Mwabaye a payé retraite. Maman, a continué ma retraite, a continué ma famille là. C'est ça? C'est ça? Hein? Logiquement, son moutasali mais il faut qu'il y ait une retraite. Madame, mais il faut respecter la procédure. Ou les procédures, madame. Bon, quand il y a un enseignant, atangisa bango. Combien de politiciens ont atangisa? Enseignant, on a la retraite na 2500 dollars. Na congélateur. Un enseignant a atteint ici plus de 20 ans, plus de 25 ans. Madame, et ça la marotte, maman. Tout succédition le lona sport barrage mondial Baliopar ya RDC bazwami déjà na Maroc pour na match retour au Kobetama mardi 29 mars 2022 na 20h30 ya Kinshasa ekoinda mabe po biso tozo la qualification bolanda. Équipe nationale ya RDC et Komaki déjà pesé installé na Maroc depuis Boutou ya samedi et dimanche 27 mars dernier sur place na Casablanca wango bako effectué des séances d'entraînement yambo ya conférence de presse d'avant match où ils a prévu mokola lelo lundi malgré match nul d'un but partout à Kinshasa vendredi dernier groupe Hector Cooper bazali ko continuer kondimer la qualification na mondial Qatar 2022. Plusieurs joueurs à RDC batika qui ba message espoir sur réseaux sociaux après déception il y a quelques Congolais na Itali match aller il fallait selon Bango ko gagner la première pour la se mettre à l'abri. Rien n'est encore perdu selon Bango bako pesa nyonso na Casablanca pour la qualification. Bapesa ki merci l'équipe Mobimba pour le travail pe bapesa ki gouvernement Matondo pour la ndenge bazali kolandela bango. Toyeba ke Baliopar ya RDC bakoyamba na Balion d'Atlas na Maroc mardi na 20h30 local pour la compte ya match retour na barrage mondial Qatar 2022 et seigneur kaka ba Congolais nyonso bacha maboko na motema pona ko soutenir Baliopar oyo et seigneur ba remporter pe ba mema biso na barrage mondial oyo ko salema na décembre prochain. En tout cas espoir eza makasi même ba kontamboka balobi bazali ko soutenir Baliopar et ben la officiel déjà basé sur place na Maroc pour toujours pour la supporter bango koluka ndenge nini qualification ne kozonga na RDC Kinshasa et l'équipe partout. Ezak édition il y a le 28 mars 2022 nous avons qui représenté les bino na sima caméra tous qui na revezaka régie per réalisation sima qui na Timothée KMB supervision héritier Lukojinga na zalaki accompagné na Armando Batuli toujours na coordination et grand lien de communication d'Imo Kenti Manganga na bino tokutani prochainement na souci moko ko servir bino toujours de manière très très professionnelle. Bon début de semaine Pekimia et ou mena mabota na bino. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no